bandeko balandi ya tindika télévision, ça dépend de l'ère où vous allez koyamba basango na biso. Ndenge toujours to mesana koyela bino basango etali mboka na biso, actualité politique. Pe ndenge toujours devoir étude na biso ya kopusa devant betan de Mickey na bino. Pona kosola to kolakisa bino mazali koleka na kati ya mboka na biso to engumba Kinshasa. Lelo to sili ko kita lisusu sur le terrain koyela bino actualité où ezali moment la une. Tozali na mwana mboka Pasteur Ali ou eu de presse koyebi o mesana toujours koyamba na tindika télévision. Donc on meka kosola moi makambo ezali plus précise ya actualité ya mboka la biso sans oublier mes boss papi Kelina Refin Kisombe. Mon vieux Lucas terre Jésus na kati Londres pe na bosani hotel, le vieux Zena Ba le parisien Zena Ba le parisien, je te salue aussi. Ma frère de partout ya Bénédicte Mwanza pe na pe sur mbote. Na kopesa directement mbote na invité na ngai o azali ya mbote mona mboka Pasteur Ali. Bonjour maman Sephora. Sangoni mona mboka. Que tuza malam maman, tuza malam. Ndenge tuzo tala mokili zo tambola. Tuza malam. Moi, je suis un voyage où il y a tata école. Tout le monde a assisté à l'inauguration. Il y a pont où ils allaient na Kazu, Gula, où ils allaient relier Zambie na Botswana. Donc, on a une intervention par rapport au voyage à chef de l'État. Ok, merci maman Sephora. On a pas la réponse. Amituna na momesano ndenge otunaka. Aliboso na pesi na no balandi nangai mwana 12 ans mbote lugula papa Damas Balambu na Angleterre mbote belé papa Nazali courage et puis na pesi mama Kaimbi na Canada mbote belé na pesi mama oyo babengi Ikati Ndumbi na Canada lisumbote belé et Teo Mbuyi na Mbujima mbote belé yango tuzokota sikoyo na kopesa réponse na mutuna mama Sephora auti kopesa biso baye o balandaka mwana 12 ans na sepelaka na bino pona nini bo savonner massivement bo savonner ebele chintunga na tindika puisque ezali chaîne oyo boyoka kapenza makambo kitoko ngai na sepela puisque bozaka namour ya koyoka information ya mboka na bino ezali malamu kitoko yango wana mokonzi ya mboka Fati Beton alungwaki mboka Kinshasa vendredi akendaki na Soudan akiti Soudan alungwe Benin akiti na Egypte aye kolungwa na Egypte inde akei na mboka oyo tobengi Botswana wana ezalaki mwa conflit lisusu ezalaki kuna talima ye azali mokonzi ya Union africain asisi mwa conflit wana inde akei na Zambie wana kuinokire pont moko ezali entre Zambie na RDC bon wana etalaki kaka ye mokonzi ya Union africaine po ainokire yango puisque bato mosusu bazoloba o ezalaki biloko ba ministre basalvo te ezali pe na biloko moko ezoluka présence na ye Fati Beton atia libanga po makelele esala nini esila soki ke ba ministre balinga ba inokire yango mbele président ya Botswana na ya Zambie bayaki na Congo te mais ba président na bayaki na Congo bayaki ni kosala nini bayaki kosenga ye mokonzi ya Union africaine ye moko azala président mais to moni pe bandeko so habita ta ekolo pa voyager moi mingi ba voyage ya ye komo le kamwa mingi ya kolonga Botswana akeboy akolonga boy akeboy ba osuka pe akomi na France donc azoba na esika moto ko tambola moi mingi azali mokonzi ya mboka mama liboso na peso yo non boy papa Etienne Tshisekedi asalaki pouvoir ya siège vide siège vide wana c'est-à-dire na kiti mutute balobaki bongo pona nini aboya kokota na biloko wana yebaki metala papa Etienne ye moko ya mibale asalaki politique ya kovandaka na ndako asala politique ya téléphone a contrôler na ndako efutaki te mais oyo kolo diplomatie po étudiant le kaka pe professeur kolo diplomatie ezande Fati Beton marqué papa botaki ye tala sali diplomatie wana tango akoti awo bango bayo Fati otiko bima ezalaki na place musu bango bakoti babimi ye pe asali nini akoti omoni nde azwaki diplomatie nde ozomona ti lelo bazokoka ye te ye moko Fati Beton président de la république alobaki nini na bakongolais alobi nga na président ya kovanda na bureau te na président ya suivi basali sotu moto na landi basali kitoko ville na landi basali chinzela ya chilejelo na landi c'est-à-dire à président ya suivi isoki ke papa abimite mama na ngai omoni motema mabe futaka te
lelo ndenge ozaboy ou bien chaque cameraman na biso ndenge azaboy soki alobi avanda ka ata la télévision na poko bana bakolia te papa abimi aye na chasse nini ezana kati kwanga ezali lipe ezali ozomona Thompson ezali nde yango ozomona Fati azobima azotambula kosola na baninga na ye neti ba africain bana na ye yepo mokonzi na bango tokosala ndenge nini lelo soki akangaki 9 pays frontalier te mbele lokola ndenge wili bakonga kimaki bo mbele azongi te puisque porte eza polele soki président azobima esala bango motema pasi te bazande motema mabe Pasteur Ali tomoni pe ba militant misusu ya UDPS basili ko siéger lelo na parlement afin que pour que la palais de la nation plutôt parce que bazali na posa ete tata ekolo eloko asenga aisaki bango souhaitaki bango et ki akopesa bango misala ba qu'est-ce qu'on peut réclamer yango to ko to zoma intervention parce que to moni quelques militants va se présenter na palais de la nation pour na ko revendiquer to ko senga eloko tata ekolo prometaki bango to ko to zoma intervention na yo par rapport à faire. OK mère bazana a raison mais yeba ke mukunzi soki alobi likambo il faut ko kusama to mona pe na Bible mwana mwasi abina kama bina mais tellement mokonzi ala kaka yeke soki obini kito nyonso kosenga na kosala nini na kopesa yo baninga wana réponse na ngai za boy mokonzi alobi oui mais baninga wana ba presser pour na nini gouvernement euti ko bima na minute oyo tozali na 2 semaines il y a conseil des ministres au président euti ko sala de ba ministre nanu babongisi ba bureau te pona nini nazolo babongo na ba bureau wana batu wana ya kala bazalaki to chaka mai na munoko te to bomba kate to kasha keloko moko te ba bureau ebele ezali ya ko bebisa na ba poison ozo comprendre ebele bebi mais pona ko bonga ou bien ko sali faut pas sala nini ba ministre tala na mukolo banomaki bango balungwe na ba ndaku na bango ba ke ekologer bango na ba hôtel président bangi bakoya ko boma bango ozomona c'est-à-dire quoi président la kibango bazela babongisa ba bureau ba ministre basala nini bavanda tango ba ministre bakovanda bakoso bango na misala mais bango baza pressé eloko esala les ande pressé puisque na minute oso tali ministre atambo na noazi mutu na musala tokolo ba pe UDPS boyo ko sala la mboka te mais bozolu kaka ande ba sous eza plus ya bino moko ya famille na bino maman na ko la pouvoir bo to loka tata ko la ke bino réaliser on te comment pesa ba mususu mo mite ba moto ke ba kusala ke ko non maman Sephora UDPS to wela kama misala te to wela pouvoir to wela kalibumu na biso te UDPS tozo bengiza parti masse tozo wele la pwana batu nonso bazwa misala ozo comprendre ezate ke ngana zwa yoza la chômeur te ceux qui ont moni pression ndengwana c'est-à-dire kaka nakati ya UDPS batu ya malamu bazali batu ya mabepe bazali batu ya pressé na batu ya kozela lokola biso ba mwana 12 ans tozozela bazali mais loko ya malamu il faut balambela yo eloko ebela ba pesa yo awo mona kapoko nyonso tozwaka bakombo ya batu bakombo etonde pa ya secrétaire général Kabuye za pamba te mwana batu alobi bakombo nyonso batu bakosala misala mutuna yo otuni tozosalela libumu te oyo tuni oyo tozomona bozowela misala pona vi na bino te tozowela pona batu tozowela te me tosenga mokunzi pona batu nyonso bazwa ndimi misala me toza pressé te oyo baza pressé etali bango tolobi bongo pona nini tala na gouvernement euti kosila na cabinet ya chef de l'état mama Sephora to umeli na yo to bandino ba émission yo na tindika okala tala nano na cabinet ya chef de l'état batu bakufi bon oh poison nde biloko wana omoni baningo babandi lisusu tika ba ministre oyo babimi na ba bureau wana bapesi ba ministre oyo bayesika ba bureau mosusu baretape yango bien bavanda ale babanda koengage biso na misala baboyi te mwana 12 ans tomoni pétition contre Zoé Kabila tomoni pétition yango ebandaki mwa kala mais tomoni enfin esali vraiment mwa nungu tomoni pe pétition vraiment esili kosalama mwa intervention par rapport ya pétition ya Zoé Kabila. Merci. Mutuna izaka réponse ezoya. Yaya nazolo baboy. O balanda mwana 12 ans apese réponse correcte. Basali gouverneur ya Mbujimai Maweje Juna Jean. Pétition unique gouverneur ya UDPS yewan.
unique azalaki wana IDPS mobimba concurrence mususu pe azate tozaka na ye mais basali pétition balonguli makelele zate est-ce que biso bato IDPS ko cha makelele te to chete bato mbujuma bako cha makelele te ba chete mais jamais weje juno wana a sacrifier nzoto na ye tout d'abord na makambo ya IDPS na pouvoir otozio a tchembo na ena nje puisque azaka na mbongo ebele azaki numéro 1 ya ville mbujuma pour na mbongo a sali musale bele mais batie tango batie ba oyo baponaki bazande ba député wana puisque président lobelo côté ba député wana nde baponaki Jean Maweje Djoun mais bango moko bamoni ke Maweje Djoun azokoka te basali pétition balongoli papa ni commentaire exact totika ligne toye ko zongo toye na province ya Chikapa tozali na gouverneur babengi na kombo ya Mpemi wana azali ndeko ya Bushabu Jedone Mpemi kombo na yango wana zako lukango Jedone Mpemi nde gouverneur ya Chikapa basali pétition na oyo baponaki ye balongoli ye mama makelele zate totika ligne mais ba gouverneur wana balongwe neti Maweje Djoun azaya union sacrée Mpemi pe ya union sacrée mais Zoé aza gouverneur ya union sacrée to lunguli union sacrée to chemo panzi mais batu balunguli Zoé basali ba gouverneur ba lushwa ba chabien mulu bazate mukongo azate mungala azate mutobandu azate kaka bango mo basoyili na basoyili oyo ba votaki ye na provincial bango pende balongoli ye yoka nanu na sisa wana soki ke Kabila azala président belema nani Zoé aza gouverneur te Zoé aibi français te ya liboso yango Zoé akeye ko luka ministre libanda po bazwa Tanganyika comme province comme pays à part et puis abondisa mokonzi ya mboka ya mibale azo sala dépense koleka budget ya province yango wana bato wana batali balobi moto azokoka te et puis akeye kozwa ministre wapi po baya ko attaquer président bakangi bango yoka batu baponaki Zoé nde batu balongoli ya biso ezani commentaire ekuta o motema mabe o po azana union sacrée te est-ce que union sacrée ke kona ke lungola ye oyo bavotaki ye nde balo sikoyo yoka likambo ebomi ye tozali na pasteur Kodem Poi dans basali pétition balongola ye na province ya Kinshasa alobi asengi baninga na ebo pesa ngata na samba asambi sikoyo oyo balobi kende osenga osamba bakolongola yo boite kwa ministre ya intérieur muto abenge yakao batikali kolongola ya zate sikoyo azobenga le public démocratique du Congo sikoyo akende kuti space kona monoko nini yoka na muto azobenga le public république ou le public démocratique du Congo akende ku certifier sikoyo na français ndengeni c'est-à-dire Zoé bomona na bino pas cité so Kabila azala président Zoé na gouverneur alinga comme na gouverneur yango wana mukolo akolela na mboka oyo ozo comprendre likangi ndeke likangi chaku c'est-à-dire ndenga lungwe bazokanga ye na Kabila bazokanga ndeko na Janet bazokanga mwasi na bango Elivilem wana bomona na bino pas cité bako sela bino boyina boy bango moko basiba miyebi ke bakota selemba justice to la justice to ebite mikolo yo to mona ki liste esili kobima liste ya bato oyo bakozala traduit na justice to bakozala ba sous mandat d'arrêt plutôt ce to koloba to moni liste ya bato bimaki na parmi ba liste to moni ba kombe bimé belé ba Emmanuel Ramazani Shadai ba Moïse Katumbi to moni ba Matata Ponyo ba kombo belé mais en fait to moni bozongi ya Matata Ponyo afin que azala traduit à répondre na justice. To ko to intervention par rapport non ya retour ya Matata Ponyo. Oui, merci maman Sephora. Oyo balanda katindika mwana 12 ans ye yo azopesa ka réponse. Yo sala analyse na réponse na azopesa. Batmiyibi. Bayebaki te qu'un jour mabele ko changer et ko baluka. 0 me baluka 9 et baluki. Bayebaki te Kabila ko kende. Babosani seko kukumbwendo wazabanga kenda. Bango pe balobaki Kabila seko. Bazo yibambo Kabila pe azo kipete. Basala boy mutu akotuna bango zate. Ya liboso na atanga kombo.
PDG ya INPP na 11e mairie esika na tie Mukongo na quartier industriel Chikui na INPP bazo kangai PDG ya INPP bazo kanga ya SNL ya régie des eaux baza ebele po yebake mboka basakanaka nango te banga l'État banga mibeko ya l'État banga mutu aleki l'État aza te nde omoni bakombo eza ebele ya bashadari boye na boye po télévision eza ngonga moye natanga bakombo eza te baza ebele bakotonda na prison bazobongisa yango et puis basala mosusu na Congo central so batondi bazuyo bakeko chakuna bakotonda mutu okimaza liste on peut bimaka to mona liste rapport mapping peut bimaka mais suite sur we bana pete ekozala pon ekozala nini ezali état de droit balukaka ba preuve ya matata mponyo ilala kita koma tala kote bayiko kobenga yele susu bayiko la mwisai eza bon ya chebe ila mukaki omoni elali te eza bon ya wili bakonge la mukaki le moki elali bayiko zwaye état de droit c'est comme ça il faut ba preuve puisque état de droit eza pe ko banga droit de l'homme ezo banga makambo ebele ke o a violer boy na bote bazo landa procédure omoni constitution ezo kanga batoy o président Félix azo tambola na eza constitution Kabila tikaki ba changer te oyo kaka Mende Lambert chako national likambo mboshela mete epunga ADC alobaki il faut causer la président reste en fonction jusqu'à nouvelle installation des nouveaux présidents élis wana likambo wana mutu alobaka ngo ezali Lambert Mende nde yango zomona constitution tozo tambola nango yango wana ozo comprendre sikoyo ba matata mponyo bango tu bayebaki te ke makambo eko changer tala babengi mukile baluka babengi matata mponyo dimanche akite na aéroport wangili kote awutie toyebite biso tokolobela ndenga ye abandi ngai te ije pa bandi o matata mponyo ozolenga ni nini o naza innocent o nayebelo komokote naza innocent nayebelo komokote ije fa lobi boy so za innocent zela okende koloba devant juge ou bien okende koloba devant justice poto yeba ke oza innocent ou bien oza innocente mais pona biso ba congolais netinga mwana 12 ans nazo confirmer ba yebalanda ka tindika matata mponyo akodia nguba azokota selemba 285 millions de dollars américains ya Bukanga Alonso a utilisé 80 millions 205 millions à tiena poche ba prévezali ndenge babengi wana na ye moko ayebike akokanga mapona nini batindi alona masango na Bukanga Alonso yake ekobuka université na Kindu mutoloni masango ke okubuka université na Kindu mutoloni masango ke okubuka hôpital na Kindu oloni masango ke okubuka stade na Kindu yango wana batinda ki etake ndeko tonga na Kindu azali na mbongo mususu 188 millions de dollars o ba pesi ya somba ba cantine na ba savon na mabende po bana kelasi basokola maboko ndenge pe ba pesa ki wili ba Kongo mbongo wana etali matata mponyo de susu ozo comprendre makambo eza ebele awo Posé Willy, posé à Kalev, Tomoni, avocat nae, parce que en fait, il va se présenter alors que Mouto Azali détenu pour qu'il se présente, Azali pour se présenter. Tu as toujours une intervention parce que tout le monde va le soit se présenter, ba charge mususu et koko melaye, to ba koko katelaye, atasi komo na nate. Merci maman. Omoni likambo ezotala Kalev Mutondo wana. Ezana ngo simple. Kalev Mutondo so azala muto mayele alingaya ko se présenter. Mais lukula kimi yango na lobato lobate. Yango na lobaka. Na tindika o. Ozo comprendre. Nini ezoleka. Ndenga si akimi 3 ans ya mobimba. Ezozela Kalev Mutondo 3 ans ya paquet. Ezozela yi. Vous comprenez? Sikoyo ba juge ya Kalev Mutondo ba tchesete balobio les 10 Kalev Mutondo asala nini azobim ya bongote ya mutuna na yote ya mutono tuningaji les 10 Kalev Mutondo azobim mais Kalev Mutondo sikoyo les 10 eleki abimite sikoyo nini
bakokanga ba maître avocat na ye bakokanga bango pona nini jamais maître avocat akokende kosengela mutu asamba pona ye samba signé na mutu wana samba pesa ye mbongo ezali na bisika bakutanaka na Caleb Muton asigné nde akeya lobi bolo baboyi bosala boyi bosala boyi bosala boyi c'est-à-dire ba maître avocat ya Caleb Muton bayebe sika Caleb Mutondo azali nde yango moni justice kala mingi te okomona bakobengisa ba maître avocat wana bopesa bisoka Caleb soki basakani bako se retrouver na Selembao mais babi Caleb va juger par défaut soit se présenter te bako ba juger ka mutu bongo te il faut ba juger mutu abima amonana parce que ça bon se présenter bazola ndelega malem ti suka loba kufa na bunkeru azali abatami wana bapuku pe bakosuwa ye kuna na bapese soka kobima soki abimite likambo ezokelega ezozela ye omoni dossier etikala biso toleki dossier salinine etikali ata aza na mabele kuna bakokanga bana na ye ata akufi bana na ye bakosamba likambo ata nemba loba likambo eza individuel mais bakosamba puisque bana na ye bayebi esika Caleb abatami yango wana ti sikoyo oyo balandaka biso na tindika Caleb abangi kaka boloko abatami mais boloko ezozela ye kaka mwana mboka pasteur Ali tomoni pe dossier oyo makambo etali basilabis tomonaki chef de l'état asilaki kolobela makambo etali silabis enfin que bana basombaka susu basilabis te mais tomoni bato mosusu bazwi mwa message wana bien te basepeli nango te parce que balobi ata mboka mipaya bana mpe basombaka kaka basilabis tokoluka tozoma intervention mpona makambo etali basilabis oyo etali ya botangi to ya baétudiant ya mboka na biso mama esali kitoko makasi balobi na biso mibange tokende kokota lisu na campus oui balobi tozonga na campus ebongi silabis basali boy jamais mutu akotonga ndako soki akoki te président akoki nde omoni alobi makambo ya silabis abuye pia sikoyo basali ndenge nini baprofesseur ça dépend cours na cours akokende kozwa mbona ya silabis na ministre akende na ministère ndakende kozwa mbona silabis mais étudiant akopesa lisu silabis te nde omoni na campus bato basepeli ba internet ekomi ya ofele na nini na biso will feel ekomi nakomi bureau d'âge bolimbisa ngai ekomi pe ofele ekomi mutu nyonso asepeli azonga lisusu akoma étudiant eloko président abeti yango na lingala nde eloko ebomi bato koma na campus akende koloba na lingala alakisi bango ke naza congolais na kotikala congolais abeti penza lingala bakinwa metala nini eleki kuna bakanisi ke na campus ba étudiant nde bakoya bango moko mais ba peuple bayebele bato ya cité yango abeti na lingala asepelisi ba étudiant asepelisi ba peuple alobi makambo ya silabis esili na Congo ye yo mutoza na poto ye makambo ya silabis na Congo esili na tindika makambo ya silabis esili alobi na lingala sikoyo lingala wana lingala bakinwa nde omoni batidia balobi boyi banda mbala liboso tomona président ya boyi na ndenge Kabila mukolo akei na ndenge Kabila mwana akei totikala komona président ye na campus abeta lingala ya ndenge oyo te abeti basepeli babeti maboko oyo bazo komante wana ba jaloux omoni eloko abeti wana eza ndenge moko ndenge abandaki gratuité ya enseignement batelemenaki yango ekosimba te ekosala boye te mais suka gratuité esali esimbi yango mpe abandi na silabis ekosimba na yango mpo asi amoni ke makoki ezali afaci beton omoni ndenge azozongisa biso social ezozonga muke ezoya muke tito okoma na social ya kolia obongisaka wesete obongisaka wesete na émission na biso toluka tozoma mot de la fin na yo to message nini okopesa na bayimboka to bandeko bazali kolanda yo partout dans le monde enfin que to chute et puis numéro na yo mpona bato bazala mpo sa ya kocontacte yo merci mama mona ngai ya suka ezali boyi na este guerre ezalaki te ezalaki nde scénario baaventure bazala kosala batintin bazoyiba minere na biso awa tozoloba batindi gouverneur bakomi basoda FARDC titulaire policier adjoint
bazui moko batindi na Ituri Muluba général batindi moko ya Mongala na Bukavu yoka sikoyo nini eleki kuna itango Banyamurenga ye akuti général ya Muluba hop amujambo katuka kwa kani amujambo alo katuka hapa ni amujambo wewe tu mwana mano jamba na amujambo ale umbuka hapa ni amujambo anasema nini wana Banyamurenga azongizo amsema nini lungwa wa msema na msema wana general bautiko tinda ya sika ya Muluba oko rompre indengi nini bayeko kende pa general ya Mungu ya Mungala paka bakuti general ya Mungala pap amujambo yo osakana nanga yo mbona ngala melaga jamba ale lungwa wana general ya Mungu siko iboko ko rompre indengi nini général, gouverneur, bourgmestre, soda, chef yari, soda, chef tout quartier, soda. Guerre sili kuna bazobo manandenge ya liboma. So bamoni ntaba, babomi, pointa beko eyo bongo na mutu. Bamoni meme, babomi eko baluka mutu. Bapesi ordre ezala matiti, ezala nzete. Moto. Boyo kakona Kagame aleli. Tindika ngayo na lobo mona duza kama lele batusi basil me basenga ibino bobi manazamba bobo yeko bima eza guerre ese sili kala mingi te 2 mois eza ebele histoire esili yango wana to banda ko pesa bino sangu ya mboka na bino bozana ngo besoin yango na lobi ke justice ezui place na yango ba matata mponyo ba intouchable ba komi touchable. On ne peut pas nous intimider. Il est là le bagali sous-souté, to yebite, azana Kinshasa ou bien akenda wapi. Wana nani Shadari. Olive lembe pa ya lobiso bosagani to kopeli samboka moto. To yebisa yokosa. Mobali nangaza soda civilité babatami. Bozwa numéro ya téléphone. Masolo ya lelo. Ezalaki bongo epa ya mwana 12 ans na mama Sephora na tindika. Toko sepela bo s'abonner massivement toko banda kopesa bino biana marqué ça mokonzi mboka Fati Beton azaka na Zambi nano azongi na Kinshasa te toko pesa bino ndenga koya ndenge masolo ekobetama oyo nyoso balandaka mwana 12 ans mbote belé bozwa numéro ya téléphone plus 243 9 91 30 87 77 plus 243 9 91 30 87 77 Papa Damas mbote belé en Angleterre na kobosa na yote atana lali Papa Damas Mama Nangai merci nabino obozora toujours temps to pe pona ko poussa na toujours pona ko solola sur l'actualité politique ya mboka na biso. C'est votre humble servant, c'est Franck Kings. On est toujours informé, bino. Peu kobé que la bino, mais mazali pour les cartes, pour l'accès bino. Ici quand on essaie les toujours pour ça, la cadre et visibilité d'actualité politique. Bon, continuer qu'on a pour la biso, biso peut toujours là pour la bino. Bon, s'abonner massivement, bon partager, bon liker et que ça là vraiment malin ou vraiment ma casse. Quant à moi vraiment, na kobo sanate Michael Luzer, Diona Chako, elles sont toujours derrière la caméra. La bosse est sous-soutenue par Onyo Sobalingana, Onyo Sobalingana. Donc, tout le monde est vraiment dans Balasima. À la prochaine numéro. Merci, maman. Après 25 ans d'expérience, eh oui, de 1995 jusqu'à ce jour, Elton Store, l'unique shop congolais de Londres, la Grande-Bretagne, il est Londres, et salut ça la fierté à la communauté Nabiso, et surtout, il y a un homme d'affaires congolais sérieux dans la diaspora. Oh yes. C'est créé Elton Store et Sali Kakamoko, le sérieux, à quel na service qui toko na ba client na ye. Avec ma produit na ye, où il y a première classe, il y a qualité supérieure. Oh, il y a ma bombe à Elton Store. Oh yes, mon client bimbe yeba. Ma maman à Londres va confirmer. Elton Store, c'est le berceau de produits cosmétiques. Yasolon, produits originaux. Et yes, les alipes perso à produits alimentaires, naturels et organiques.
Au travers de nos produits cosmétiques, Eden Store détient le secret. Secret ya solo, oya poso ya mama mwasi kitoko. Poso ya mwasi penza basali kolula, poso ya mwasi mobala kotala ya lembate. Poso soko tamboli masanga sima. Eh oui, yango ne ba produit ezoteka na kati ya Eden Store. Na ba produit alimentaire, oya Eden Store, yango de secret ya cuisine ya mama congolaise. Eh oui, nyonso ko se pensa mobali na yo ezali. Pondu, matembele, ngai, ndole, fumbwa, ndunda, bilembwe, oyo nyonso penza, oyo kobonga pona cuisine na ezali. Oh yes. Olingi mobali na yo asepela na yo libela na libela. Olingi mobali na yo atalaka yo lokola mwasi azali kolula sika. Oh yes. Olingi mobali na asisa biloko nyonso tielaka ye na mesa. Secret ezali kaka moko. Eden Store.